Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà la grande famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Bokota, vous aimez, vous partagez, pourquoi pas pour s'abonner. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner. Ma BBC a invité au s'abonner. Aimer, partager s'il te plaît. Voilà. Bandeko, je crois titre Nabiso, Bomoni. Photo pe miniature, Bomoni. Nicolo yo. Na bando reçoit vidéo encore na bando ça analyse nanga minimi na bando lakisana no maika aboye. Je sais pourquoi. Voilà. Bandeko. Voilà tout moni. Mwana ya Ferre Gola na kombo ya Taliana Gola. Makambo ejali bandeko. Makambo ejali na communauté congolaise. Parfois ngana lobara toujours communauté congolaise to zana ba réflexion moko boezaraka tout autre. Tout moni c'était depuis hier Taliana oyaza mwana ya artiste musicien na biso ya monene na kombo ya Ferre Gola. Tout le monde la fille abimi pour lancer message pour la communauté congolaise. Soit disant communauté congolaise na ba publication na ye na ba commentaire ya batu baza ko lobela ye que non yo zoloba français bien la qui s'appelle papa na yo français. Oyo papa na ye biso nyoso toyebi musicien munene oyo abetaki stade des martyrs 3 mois mobimba ezali kaka réseaux sociaux ezaki ya koyinda pona kolobela Ferre Gola pour Martin stade wana abetaki ezaki plein à craquer, donc il y avait pas vraiment de polémique ya koloba ke non ba o balekaki avant ye ke non ba gagnaki na bandeko nyonso balekaki wana vraiment Ferre Gola il avait tapé fort na martyr. Voilà bandeko et sali moi na passe ya koloba ke bazo na ba commentaire na ye na ba page na ye na ba commentaire bat bazo fingela ye papa soit disant que non papa na yebi koloba français te et ya yebi koloba français ala kisana no papa na ye français. Bo aimer vous partager toza wana ka te ko na ba polémique ya koloba matake kitaki abomi libala kuna boyo kite libala ekufi kuna boyo kite ma fille kuna non. On a aussi besoin ya kosa nini ya kosa ba analyse o toza na besoin ko sunga biso na biso communauté congolaise parce que réflexion na biso et le bien ta père spirituel na ngalo ba Congo biso ba congolais toza ba tumoko toza ba phénomène donc toza ka biso moko na mentalité na biso na manière na biso. Et la fille en question Taliana Gola a sepela qui na commentaire wana te o ba lobeli ke no yo zolo ba français la qui s'appelle papa na yo français. Na sepeli na réponse ya mwana et pesameli bana nyonso tout ya ba artiste et musicien o tozo mona ba makambo ndenge ezoleka sur les réseaux mwana ye ko défendre papa na ye et elle a lancé un message très fort bandeko baluba balobaka falanga ti et français ti falanga to français ti falanga to c'est-à-dire que non français des ambongote. Bandeko, il y a des millionnaires, milliardaires, nakati ya mokili oyo. Batangate, peut-être langue, peut-être biso toyebi ke non français, ne biso tolobaka français na ba école, ba pays mususu ezalaka anglais. Biso ba congolais tozana problème moko ya complexe ya français. Bandeko, il faut tozalaka à l'aise na po. Donc, vous allez à l'aise na po na yo na langue, vous se sentir comfortable, vous se sentir confortable pour na koluba, pour na kosolola. Ah oui, bandeko. Peut-être on a mon toupé oya ko finga yo ozolo ba français bien te, papa na ozolo ba français bien te, peut-être yo ko yebi français ngote. Loko la biso ba congolais, tolingaka kolongola, et loko za na liso muninga, obosali no na liso na yo. C'est ça les défauts avec nous les congolais. Na sepeli na intervention ya mwana.
Taliana Gola alobi très bien. Ce qui vient de papa n'a pas ébi français. Du moins mon papa, malgré ébi français, du moins il a gagné sa vie. Hein. Bo yoka, place moi na ameni batumoko boye o bozala wana bo réfléchir sakate. Mais moi na ramené savoir na bino ya koloba keno. Ce qui bino boko finga papa na ngai keno a ébi français mais il a déjà gagné sa vie. Bandeko, tout le monde a kata we rason na to se kaka français we rason boye bien. Il est fier car ninga zawana yemoko mema akoma ko memango lokola comédie. Mais bota la bana we rason. Bana we rason bo kakula bango te bana we rason baza bien instruite. Bien instruite bana na mi balé, ya basi. C'est pareil aussi avec Ferregola. Ceux qui bino boko finga papa, mais bota la ta oyo papa zo sala na kati ya bana naye. Bandeko, et pesa meli ba parents nyonso tout ya koloba ke non nga na rata peut-être na kenda na tanga te na koma na université te na zwa diplôme te et quitter la pas bana. Il y a d'autres parents ba sala ka ke non nga na zwa diplôme te mais bana na nga il faut ba lekanga. Bana nga soki nga papa na bango na zwa diplôme te, bana nga il faut ba zwa diplôme. Soki na kenda université te, bana nga il faut ba kende université. Et moko to zala ka to se gena kana ba biloko mususu. Mutu wana bozo finga ya koloba ke non ayebi français te. Moi na ye aye ko répondre bino aye ko zongisa bino aye ko zongisa mayele na bino ya koloba ke non bino boko finga ya yebi français te mais dis-moi a gagné vie yo yebi français ozana temps ya ko kende ko luka musala te ou encore ya ko kende je sais pas on a oki koloba mais ozo ya soki yo yebi français oye sur les réseaux sociaux ko ya ko dénigrer mutu oyo a yebi français te mais a gagné vie. Est-ce que boki ko comprendre likambo? Ok, vous allez au français, mais au gagnant vite. Au gagnant vite, au gagnant vite. Au tigre de français, milaï, tam sous mariage, ou babengo, yako sala, yaka ko animer mariage. Pour la français, mais au gagnant vite. Aux autres peiner à niveau moko pas comme possible. Ceux qui basent besoin peut-être le comme moko boyata l'église va bien dire on a le français bien. Aïe, donc basio ka le ko na mais vie au gagnant té. Est-ce qu'on a mutu o ya yebi français té? Mais à gagner vie donc a oki kutu ko lier ça yo du 1er au 30 à foutre le penanda. Congolais, tous à la paix bateau. Tous à la paix bateau. Est-ce que dans le siècle il y a l'élo? Dans le siècle il y a l'élo, ok, on va dire non, oh, ce que les Français ont gagné vite. Non, il y a quoi ça va dire non, ce que les Français ont gagné vite. Ceux qui vont le dire, bon, qu'il y a des businessmen, bon, qu'il y a pas businessmen, bande qu'on a zolo bien, businessmen, bon, compter, bon, la majorité, bon, mon non, peut-être baza ba D6. Nous sommes pas tangate. Mais baza ba milliardaire, baza na mbongo, abuka biki kala. Et ça la moussou soit ça que non, attends te mais ami sali violent kaka aye ko la langue. Pour avoir businessman peut-être qu'on voyager, il faut qu'on apprendre langue. Ba de ko boye ba pe que non langue et pe ça meli pe mutunyo so touté. Langue oyo et pe ça meli pe mutunyo so touté. OK on va na pe na pays moko neti na France wana. Et ça ba congolais ba se belé o ba vandi na France wana plus de 10 ans, 15 ans mais ba il faut s'exprimer en français té. Ba il faut s'exprimer en français té. Et l'igno lo banini ba gagner ba vite. Bazo gagner ba vite na ba français na ba peut-être ya tengama wana ya kotengama wana bazo gagner ba vite. Alors il faut peut-être communauté congolaise tout tika na makambo wana ya koloba ke non français to zo français ce qui nini ce qui nini non. Tout le monde a battu ma bombe mususu muto aliboma zo tambola bo peza muto aliboma mais français na muno a gagné vite. Le problème c'est quoi avec la communauté congolaise? Lorsque muto a gagné vie beaucoup pesa kaka respect beaucoup misanza be lipambolia muninga bo sepela nango c'est tout. Ngai lorsque na yoki message ya moi ya Ferregola na place a bandeko o ba komaki commentaire wana na yoki soni na place wana parce que la fille elle a tapé très fort ya koloba ke non du moins ayebi français te mais a gagné vie du moins ayebi français te mais azana temps ya vandi singa apesinga conseil ala kisinga mokile tambola kaboye est-ce que bozo comprendre nga na place a batu o ba komaki bongo na oki soni à partir à réponse à moi na pesi. La grande famille, beau aimer vidéo, beau partager. On est ensemble toujours sur là. Ce que zamba la liboso bandeko, écoutez na vidéo oyo, s'abonner. Numéro na biso a toujours on a plus besoin ya bandeko o ba ko soutenir chaîne ya BBC na ba conseil, na ba suggestion de autres on a besoin bandeko.
Lorsque tu continues dans boula sika il faut que changer. Bande ko bo aimer vidéo. Partager. Bagolo so boza awa. Bo aimer, bo partager, to soutenir ndeko na biso mwana na biso. La fille elle a tapé très fort ya koloba ke non, papa nanga a gagné à vie malgré ayebi français te. Siko yo ano lobaka français o gagné à vie. Bande ko to solo la non bien. To solo la kaka bande ko. To tika na no complexe ba français o. To tika complexe ba français communauté congolaise. Au moins, la mouton zoa kolobela mutu keno yebi français te, mais yé pas yebi français te. Yé pas yebi te, mais azo lobela muninga keno yebi français te. Tout ça kutukuna te bandeko. Baluba balobi bien, français ti falanga to. Français ti falanga to, français zambongo te. Ce que ça qui keno français nde batu bako gagner ba vie. Mbele batu nde na minute oyo. To sala kata ba analyse ngo na mangala te a. To solo la kaka pembe. Moi na zoya koyebisa bino keno bandeko naza mukongo na yebi kutu kikongo te. Français ça juste langue ba apprena kango bandeko. Et puis langue et puis ça meli mutu nyonso te okyo ça peut-être aux anao na supercité ya tang ya langue na yo boye pas olobi na munoko nyonso. Eza na mutu mususu nga na yebi eza na fille moko boye toza na ye awa. Atanga na ete ya koloba keno kotanga soki nini. Mais azana grâce wana koyeba ba minoko ba langue ya bato. Alobi Zulu, alobi anglais, alobi lingala, alobi nani swahili. On se comprend. Mais attends, na ebelete. Langue ezalaka pe ke non grâce. Otoloba ke non azana munoko kilo. Ngana yebi ezana ndeko moko boye awa aya plus de 10 ans déjà. Awa pourquoi ata anglais o te eza problème anglais. Or, il faut qu'on faufile dans mboka bato oye bataille à mouke à koloba kenon lorsque peut-être ok peut-être na banque oye ba ko discuter ou encore oye ba ko solo na banque peut-être na hôpital ce que zo ka bien te oye ba ko s'exprimer ta mouke ata kenon o koloba kenon ya bien penza te mais bango ba koma na niveau kaka ya ko comprendre yo problème ezaka kenon ba comprendre idée na yo. Mais ça fait très mal ya ko mona bato mususu ozo bozo finga mutu oyo azo sa la fierté ya mboka. Fait rigoler à bêta martyr, à bêta stade, on a des martyrs vraiment bandeko tilelo na banga na mutuana. Il n'y avait pas de mort, hein. Moi na ya ko rappeler bino bozo finga ye mais ye vie ezo continuer kuna puis à gagner vie. Kaka nenga yebi français te wana. Mais azana makambu ya kovandisa nga a conseiller nga a la kisinga mokile tambola boy ma fille, il faut ça la boy ma fille boy. Bandeko moko bozala na réserve na vite. Ce qui a yebi français te. Azo lancer message ya koloba keno ata yo yebi français. Ya yebi français te. Mais nazwaka un plus na muto a yebi français te. Moi je connais nga na yebi ezala mobali moko a yeba français et donc a yebi français, a yebi anglais, a yebi lingala, a yebi swahili. Mobali s'il vous plaît. Mobali s'il vous plaît. A gagner vite. Azaka na sima basi. Ye kaka basi na simande ba support ye. Ye kaka basi ne ba support akaye. Moi si azana ndako yo kaka moi si azalaka na mutuka te moi si azalaka na ndako te. Ye wana ke ko mikoto la kuna. Boye bisanga. Français on ezaki ya ekenda ka boye français wana. Parce que lorsque okoya ofinga mutu keno ayebi français te to se jenaka. Communauté congolaise to eba keno français za langue lokola lingala lokola swahili lokola kikongo lokola chiluba lokola soki munoko nini kuna c'est tout. Moko peto respectaka na moni commentaire moko mutu moko lobi pona nini communauté congolaise boko makana niveau wana boyeba ko respecter ba leader na binoté ba leader te ya koloba ki lorsque to lo ba leader encore ba musicien na binoté lorsque to lobi musicien to omone mbala moko aza leader. Pourquoi to linga ko koma na ba niveau wana te biso communauté congolaise to memaka ki fanatisme ma be makasi to memaka ki fanatisme ma be makasi soki oza fan ya mutu moko. Alors, gardez bandi ya nani ya fan na yo. Bon mona te ke no ki fanatisme ezoboma lisusu na culture. Ki fanatisme ezoboma makambo ebele na communauté congolaise. Ki fanatisme ana ekota ti et pas basali ya Nzambe.
église oyo pasteur oyo na pasteur oyo bazoyokana te boye mataki kitaki ti bapasteur bakoma kosala bajeton à partir atina na cher bandimi mpe koto bitumba. Tout ça c'est quoi? Eza ki fanatisme moko boya ya sans manière. Ce qui ezalaki que non fanatisme oyo tozalaka nango peut-être na ba leader na ba star nde ezalaki fanatisme moko boye tospesela yango nzambe engo zala bien parce que nzambe nde ye moko nde kolo gloire a partager aka gloire na ye na mutu te. Nzambe a partager aka gloire na ye na mutu te. Mais lorsque biso bato mokili moko tozobunga tozozwa ba pasteur bakomi on dirait ceux qui banani tozozwa ba leader ceux qui ba musicien bakomi ceux qui banani oh mutu akeli bango eza nzambe soki to ndenge ta kobundela nzambe ndenge to bato ba obundela ba leader na bango to mona na communauté congolaise ngo za bien bandiko bo aimer vidéo bo partager et ça li passe ya komona ke non moi na lobby please mutu wana bozo finga yebi français te a gagner vie. Soki ngai mutu wana oya komaki na commentaire na page ya mwana. Je ne pense pas que non. Na ba page ya batu mususu na okyo kendata ou encore na batu mususu ba yebi ba français te na okyo ko finga bango jamais. Na pesi exemple ya ba commerçant ebele. Ba commerçant ebele soki botali sur 100% soki botali kaka bien bo mona peut-être ata 60%. Eza batu peut-être baza ba D6 peut-être pe mususu batanga te mais ba millionnaire baza ba mbongo la bango comme pour dire que non falanga ti les français ti falanga to ndenge baluba balobaka allez-y comprendre mwana muke aye ko répondre bino mwana muke aye ko zongisa mayele na bino ya koloba ke no mutu wana yebi français te mais abokola kanga pe a gagner vie na sima na eka ndenge ayebi français te mais azan espace ya keno avandisi nga boye pa a conseiller nga pe na yoke eloko azoloba parce que aza papa nanga ya bokutana na batu oyo ayebi français te atanga te ayebi pe eloko moko te keno ya koloba donc vie mondo ezala na ba réalité mais so ovandi na ye ozoka sagesse moko boye ozoka intelligence moko boye obi La grande famille, vous aimez vidéo, vous partagez. Tout solo na biso kaka. Tout solo là parce que lorsque na landi message à moi na, ya taliana ngola. Ce qui bokena na page na bokena ko fingela papa, bokena ko fingela bokena ko fingela e papa na ye. Ye moko pe a lancer message ya koloba ke non. Ce qui oye na page na nga. Oye na publication na nga. Oye ko koma bêtise. Oh, et arrangé ngaïté, immédiatement je vais te répondre. Loba peut-être na page na yo, na publication na yo, fingelinga papo, ça se pendenge ni omo nga pété na ekuna na eko ko répondre yo. Mais ce que za publication na nga yanga na papa na nga ou bien pour na papa na ngai, oye ko répondre ngai na page na nga, automatiquement na koya ko répondre yo. Bandeko za na ba parents mususu nga na tangi te mwana nga il faut tanga leka. Po atanga nde na zabo na sambelaka nzambe esika o nga na koma kite na lingi bana nga bakoma pe baleka eza ba prière ya biso ba parents peut-être bolinga ko bo finga peut-être musicien ngo ya koloba keno ayebi français te mais a otangisa pe bana na ete bana na pe balandizela na e mais lorsque en 80 za makasi na côté bana en 80 za makasi na côté bana okoki ko pe ko tonga bana te okoki pe ko lobela bana mabete. Alors il faut dire respect. Il faut dire respect parce que asali musala kitoko pa bana na e. Boko zo espace à ko finga e peut-être ceux qui que non na bana na éducation ezate bana batanga te bana se pendenge nini. Lorsque zo kavelo kwana ça prouve que non abeta déjà tolo al koloba que non na place na koma te bana na ngai faut ba koma. Ezaka ki fanatisme ya que non nga na za mutu oyo oyo na lingaka ete oyo aza rival ya star nanga tika na finga ye boye siko mafinga na yo tango zo ofingi bongo olobeli pe bango mabe olobeli pe star nani leader mabe o gagner nini nga na kamwaka moko zotala na ba commentaire a batu ofingi na yo mama na yo papa na yo ya boye siko nga na mituna kana vanda kana tala ka seigneur tango afingi boye azwi nini
Ozu et l'autre côté, mais on encaissé nde. Nzamba commis déjà, oh mutu amasumu. Tous en avoir réserve bandeko. Mokili oyo. Eza ya bisote. Tous en passager. Bana ya lelo bazotanga o ba corriger ba parents. Bana ya lelo baza na ba réflexion moko makasi kolekata biso baboti. Moi na yeko répondre lundi moi na ndenge azo répondre ya koloba ke non o bo fingi ya bi français te a gagné déjà vie. Mabe soki azalaka gagné ki vite. Est-ce que vous comprenez le quoi? Ce qui a gagné vite, wane ngoza makamususu. Mais nenga ebi français te a gagné vie. Et puis nenga naza awa mwana na ye. Nazwakata un plus na ba conseil na ye. C'est-à-dire que nos papa na ye aza important na vie na ye kaka tel qu'il est. Bino bokolo ba yebi français te mais aza papa responsable ou peut-être avandi na mwana na ye boye mwana pe papa ramener savoir à mwana conseiller mwana lobi mwana tala boye. Ba bisi bino ba makambo na nyonso ko conseiller mwana pona mwana zala boye tala boye il faut que yo papa ke de classe. Non, mokili était ya kabiso à partir ya makambo le kana mokili. Zwa mayele, zwa leçon. Tant yo ko loba ke non, bon la qui s'appelle papa no français, papa no yebi français te. Yo pas na bino famille na bino nyonso boyebi français. Ou encore yo ano komi bongo, est-ce que yo déjà vu na bonga na niveau ya faire? Vi na bonga na niveau à faire. Ou encore ezaka ka N wana ya koloba na loba kaka boye. Nde bongo biso congolais ba congolais tozala. Menga na place à mutu wana loba ibongo na réponse à moi na italiana gola. Son. Bref, la grande famille communauté congolaise totika complexe. Il y a français. Français c'est juste langue kaka, ils ont kaka langue ya langue. Mutu mususu a gagné vie na koloba chiluba. Mutu mususu a gagné vie na koloba kaka kikongo. Mutu mususu a gagné vie na swahili. Mutu mususu a gagné vie na anglais. Et dépendre juste na raisonnement ya mutu na intelligence ya mutu. Mutu a gagné ka vie, eza mutu oyo a réfléchissaka. Pour ceux qui ont réfléchi, ça a difficile, ça facilité pour gagner vie. Nasa moyo. So moni mutu a gagné vie. Donc c'est-à-dire que non, ceux qui ont bito longola na ba tumususu ba gagner ka vie peut-être ya kokene na bazela ya nganga. Il faut to lo ba pe négativité za la ka ba tumususu ba bonga ba vie, mais ça ba mbongo ya bien te. Batu o ngas ko na olobela batu oyo ba kota na banda kwa nganga te, ba utiliser juste mutu. Mutu mususu azana mutu a utiliser mutu na ye bien mais alinga ke ne koluka protection libande pas banganga. Alors il faut arrêter na ba makambo wana. Baza ebele na ba kini wana combien de licenciés o ba koma kana ba kwende ba licenciés ne ba komi ebele na ba kongo na ba fongola ba kabine kutu ekufa. Ba koma na ba misala o ya ba MPSA o ba koma ba cambiste. C'est ça ba licencié ou peut-être ceux qui terminé boy français car ti et si la raté français wana okoye ko lana ba verbe ka wana okoye ko lana ba conjugaison okoye ko la nyonso ka wana siko yebisanga o mona bwa savani na kwa sa chende mongo aosala babenga ngo isuni aza cambiste peut-être pe mbongo na zawana. Eza mbongo wa mutu moko ba déficit ya a fonctionner nango ti soki azui mo capital azongi sisi ko mutu mbongo na ye. Mais azolo ba français. Alors bref, français eza langue, juste langue. Eza na batu mususu baloba français batikala ko bonga la vie te. Eza pe na batu mususu oyo baloba français te mais ba bonga la vie. Alors, voilà, c'est au moins ça la grande famille. Aimez, partagez, on est ensemble avec vous. Je vous aime bien. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.